oza mboka te bisa leta na kati banana botama bisa leta ebula papa abiki lo tomato tumba kamera leta ko bula te ata poste ngo leki biso ya Congo kamera leta ko bula te yebela vitesse à G yebela vitesse à G Bouloukoudou Yena Congo Swiss TV. Bouloukoudou, ça c'est du bio. Et nous l'avons dit, Congo Swiss TV, c'est du bio. Kuna, tu dis qu'il y a une chambre forte de vraie information. C'est Congo Swiss TV. Bouloukoudou. Et yo kaso ya Congo Swiss TV. Tsunga Bana kini, bana poto, wapi partout, bisika bozali, vraiment site na bino yangoyo. Site site malonga, Congo Swiss TV. Mon côté et kokani na yango. Donc mutu nyonso kotoko yoka basolo kitoko, okolanda masolo kitoko, bemiswa kitoko, ya bino yangoyo. Donc musu se zati. Donc boko senti bilengi nango, boko découvrir masolo ebele, boko mona makabo ebele donc sepeli sabino et longola bino ba souci banine. Donc site na bino yango yo. Boyoki yango hein. Bisous bisous. Bisous 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 bisous. Oui, bana poto, bana bipa union saison bino bolanda biso. Vraiment vous avez zabete bolanda Congo Swiss TV. Yango ne peneza masolo ya malonga eza na makambo pene ya malonga na kanti boza décider hein Congo Swiss TV hein Congo Swiss TV na gangi bafwe yongo mbio muntu Matondi mingi balandi ya Congo Suisse télévision ndenge bo mesana kolanda émission na bino o le belaka bino politique pe actualité ya République démocratique du Congo en général lelo toye a rapona ko sala bongo analyse na likambo etali accident de circulation uti ko sala mana commune ya Lemba précisément na Siper bandeko ezali likambo pasi pe ya soni ya gouvernement congolais makambo ezali koleka mutuka bongo ya ministère ya enseignement supérieur et universitaire oyo kumba makana mwana mboka Steve Mbikai ya solo penza toyebike mutuka wana ememaka kaka bagent ya ministère mais ekoma nango kosala transport chaque jour ebelelaka Lemba terminus pe pongabi ya pasi ezaki ndeko na biso bana ekoleka na nzela nde mutuka wana eyaki etutie pe bamemaki na l'hôpital okasi ndeko azwi choc te bolanda na ba image puis tozongi sima
papa ça c'est la première fois que ya kabo ya boma batu papa abiki lo tomato tumbae abiki lo tomato tumbae tomato tumbara mu bodo tumie me abiki lelo abiki la sale za la da po je baki mutu ko be mutu ko biki tomato tumbangwa abiki si bango oza mboka te bisi ya leta na kati banda na botama bisi ya leta ebula ata pasi yango eleki na mboka omoni sikoyo ndenge ekomi mutu kabilo ofele bateka kabilo mabe bamema bato ya mbongo mabe sikoyo bafutaka bango salaire te mwana baoteka mai ya nyati ye bozala biso solution mpona bakamia leta kamia leta ekobulaka te ata pasi yango eleki biso ya kongo kamia leta ekobula te ya solo balandi ya Congo Suisse télévision bouti kolanda na bokebi mingi accident de circulation o esalamaki na commune ya Lemba na super ya solo penda mboka Congo suivi ezala raté donc n'importe qui a ça de n'importe quoi na tango ya lingi bis wana ezali penza o ya bagent ya ministère ya esi kasi na ebité soki ministre ayoka déjà lolaka o population balobaka tango nyonso ke mutuka wana esalaka transport tango nyonso mais suivi ezalaka te est-ce que ndeko na biso batiki ye kuna na hôpital est-ce que bakolandela soin na ye penza eza pasi gouvernement ya Congo il faut kosala mosala makasi mosala ezali te ya solo penza Congo mutu nyonso azowuta na ye bisika oyo alingi po ya osala elo nyonso oyo alingi boyeba ete numéro ya matricule ya mutuka wana ezali AES 7820 et c'est un gouvernement ou bien la police nationale balande la penda likambo wana po ezali likambo ya soni bande ko la diaspora bino mo bozali komona sengeli ya kolandela mutuka wana koyeba soki chauffeur wana azali agent ya ministère tango mosupe bako kotinda ye azwa basali o bavandaka na commune ya Lemba ye aprofitaka bongo kobula na ye po azwa mbongo numéro matricule ya mutuka wana ezali AES 7820 ya solo penza nazalinga moko te nazobenga ndeko nanga journaliste Junior Moyoa bona ye to meka un peu ko partager sujet oyo mbote mwana mboka Junior Moyoa bona mbote mingi jeune jokwa la douceur de la presse congolaise. Merci beaucoup. Il y a solo penza ou kolanda na bokebi li solo o ya pasi. To ebite na mboka Congo soki ezaka nini. Lelo pe to komona na biso ta mutuka ya président Kabila zo sango taxi ba mona bango eza normal. Tala lelo mutuka wana esengela ki pona ezwaka ba personnel ya ministère ya esi e koma lango ko bula Lemba nzambe pala la raté likama ezwinde kona biso ba tutie. O ko loba nini la situation. Merci beaucoup Jean Djoka pour la considération que tu m'as offert. Moi personnellement nazo déplorer kaka parce que c'est vraiment inadmissible comme on a
bis lokola ya ministère mo quelconque. Bis lokola ya ministère mo quelconque, les chauffeurs se permettent à ça dans le transport. Et maintenant, et causer tort. Vous voyez que malgré le ministère, ils ont une assurance, bis ils ont une assurance. Mais au moins, il ne faut pas prendre en charge la personne ou sa victime. Et aussi, avec le temps, le chauffeur ne sera même pas excommunié de la société. À quoi de plus loin à Kimina Sundol na Ebis. Suivi et Zalakate. C'est que mal chez nous, le suivi ne se fait en aucun jour. Vie humaine. La personne est tant que comme même pénaliwa. La vie humaine. Et je ne sais pas, je me pose des questions. Si aujourd'hui, il arrivait que la personne a été à cause d'accident, est-ce que sa famille, Père Tuana, comment est-ce que l'État congolais peut le gérer? Jeune, je demande à la ministre Nabiso, Steve Mbikai, je crois. Oui. Steve Mbikai, franchement, Hollande a problème. Ça n'est de trop. Ça n'est de trop. Pas seulement bus et transport. On en a vu aussi bis il y a un ministère et ça là va transport voire même jeep nango. Ils donnent l'impression comme si Matisse agent, mais ce ne sont pas des agents. Vraiment ministre Steve Mbikai à tout seigneur, à tout honneur, vraiment Hollande la problème Hollande la problème ça fera du bien na famille à victime Oui, merci beaucoup, Junior Moyoabo. Ministre Bisso ya ici, tu as dit que tu as une opposition, et puis passe ya bana Congo. Et cette question de transport, ça passe des sengeli mutuka ya ministère et bimapote et zoabatu. Donc les ali kamoko ça mate kaka na mboka Congo pour suivi et raté. Puis Junior Moyoabo lilobasuka ko lobani. Bon lilobasuka na luka kaka na limbole la ba imboka sengeli ba ebake esu et la kisi enseignement supérieur et universitaire. Autant nous sommes donc aux abus il y a ministère d'enseignement supérieur et universitaire qui est dirigé par son excellence monsieur le ministre Steve Mbikai. Steve Mbikai n'a dit que tu es un homme compétent par rapport à la faculté intellectuelle aux anangos, les cartésiens, aux éducateurs, parce que le collège, les cartésiens, ils ont. Donc tu es un éducateur vraiment, Hollande la eloko oyo. Rigueur aux alakanango na ba école na yo, j'ose croire que au na ministère. Donc ça nous fera énormément du bien, surtout pour la population congolaise. Et seulement, John, et sengeli to ebeloko moko, biso ba imboka, biso ba panzi sango. Et sengeli to kitape na ba ministère wana. Si tu bino ba ebosala ka ba émission ya politique. Et sengeli na bino to kita na ba ministère wana, ba pesa biso pe occasion ya kotia micro pa ba ministre to solo là. Est-ce que attaché de presse arrondissement ça il kamba bon le to yebi ke attaché de presse o bazaki le baninga na biso le là moi na kati ya moi ministère na kati ya société ba komi mitema mabe junior moyoabo na ndenga osakana te so rappeler moi coupage ya $100 et ba faut katele moi 1/10 mingi zo salema ba yebi so ba olanda émission oyo ba yebi ndenge salema so repesi te mbasi na so ba monio ba robengana siko. Et le reni et comment on est ni le ban na ministre et si comme moi activité moi manifestation moi on est na ko solo non mais et que na senga audience c'est un peu difficile. Bon en fait je vais un peu paragrapher. J'ai un idiot quoi ya lobby ko que ce ba pèse $100 mais moi je vous dis na ba coupage de tokenda ko mon ministre a pèse na que $100 à chacun mais biso tozo ba $20 mais $20 on a tenir compte que osa amener na caméraman na yo. Pour un confrère, un concert, un biso, a vu branchement et aux ala que chargé à communication dans le ministère, moi quelqu'un pour naïe à mon vieux sous kiwana. Là, moi personnellement, je sais que monsieur le ministre Steve Mbikai, au Landabiso, aux occasions, au Landabiso, à tout seigneur, à tout honneur, peut s'abiso occasion par rapport à l'événement, numéro ya Géon et Joe quoi, est affiché. Comme ça, biso to ana posa to yambayo to panzanteke longonde na mesana koloba et que ça biso pe malamu mingi. Ya solo junior moyoabo nazongi moi sima na ministre o tolo de la lelo ministre ya enseignement supérieur pe universitaire moi mboka Steve Mbikai o azaki bongo lobby opposant
biso na ependa to zo penda occasion ko sa na eba interview mingi na likambo etali politique to pe école na ye mais lelo bango ba yeba su batute oyebi bango ba yeba su batute ba koma la batu na bango ba o basunga mo na tanga passe lem susu na ne loko tena lo bata moi 10 minutes ata moi 5 minutes pour ne fiske information et la nema mais lelo batongo ba boaki sa bango ba koma la batu na bango comprendre oyebi lelo comment la phénomène mongo on va voir. Monsieur le ministre, j'ai besoin que vous puissiez me donner votre carte de visite. Bon, on va voir. Monsieur le ministre, depuis que je suis venu dans votre réception, j'avais besoin de vous recevoir. On va voir. Donc, il y a un état aussi bien. Tant que l'élévation c'est nous les journalistes qui sommes ça la kabango. Parce que mon azo bondelo ana excellence azo bondelo na lobata 20 minutes na lobata 10 minutes mais lorsque quelque élévation koya phénomène on va voir ça n'est de trop tota akasoge sukandeni matonzi mingi baimboka ya Congo Suisse bouti kolanda bongo actualité o ya pasi o accident de circulation na mikai kolobango na ndeko nanga journaliste Junior Moyowa Junior Moyowa na ebite so ko pesa bambote na bon mbote nanga na opesa kaka à celui que j'appelle l'homme à double brassard, mon boss, le full boss, l'amour privé de son Altesse Royale Maman Micha Micha. Lui s'appelle Maître John de Switzerland, Motomoko, bien makasi. Et aussi Elbu Ngombo, Zizi Ngombo, Tania Ngombo Balobi, Sylvie Kabea Espefak, toujours de l'avant. Et sans oublier Commanda Bouchiri, Motema ya Maman Monique, Bango Bahana Suisse na Lausanne, et clin d'œil à tout ce que Balingaka Junior Mowa. Là, je vois aussi wana Ndekonanga ya famille. Christiana Chikapa na Kasavu. Donc, big up à toi, Christiana Chikapa. Wabienda Simbima Solo. C'est moi, Lotili Kekei. Ayo sensibiliser Bino. Donc, Christian, big up à toi. On est ensemble. Oui, merci beaucoup. Matonzi mingi ba imboka bouti kolanda bongo analyse na bino to komi bongo na suka matonzi mingi na le boss double boss Maître John Simao depuis Suisse motema ya Mama Micha Micha Mama lingaka teba na ebala la nzala bambote mingi mama na pesi merci mingi na ozaki bongo na sima caméra le robot de la presse Doudou Ningini na bambote mingi na l'ingénieur Kamale Mupompa Kamale Mupompa mwana Kasavubu ya solo bambote siko zali bambote mingi na Ulete Jokwa depuis Toulouse et David Pita Tembo ngana bino to monani na numéro oyo ezali koya Yebela vitesse à G Yebela vitesse à G